lokola aza na souci ya bato bakufa ebele akomona ngo bakoboma biso bakosilisa biso peuple congolais oyo eza mboka na biso toza na mboka mosusu te toza na mboka mosusu oyo biso tokotutela tolo eza mboka bakoko batikela biso lokola eza mboka na biso oyo ye azoluka akomona ngo deuxième moso message oyo topesa maintes fois biso bakongolais tosouffrir yo ovwama bande mboka mobutu ti lelo ozovwama kaka mais peuple congolais oyo azomona oyo azokemba azoloba eloko te ntango azotelema mpo na balwa yo ozokointekaleka peuple congolais mais nayebisi yo papa mboso okomi mokolo ndenge oza moto ya 3e âge abientôt kuta okokende na yo parce nayebi biso baafrikain mpo okokisa sante ezaka mwa pasi yo deja si okolikala te okufi tika biso bakongolais toreklame droit mpo na biso jeunesse ya lelo biso mpe tomona ata kimia na congo koyela biso susu bamindondo wana te ndenge ozosala yebe kozotya vino na danger toyebi yo malamu ata kuteki agéra na ye te Tshilombo ata magasin agéra te toyebi te lelo ekomi moke Tshilombo ovote balwa oyo akabetana oyo yango yalingi asongisa azala makasi na koboma bapopulation ya Congo peuple akotriomfe mboso akoluka esika ya kofanda na ndeko na ye moninga na mwana na ye Tshilombo wana bakoluka esika ya kokimela nazalaki sur place na sitting wana babimisi bakano ona tomona te babeti basasi babale réel babeti biso baga tina point ngai moko victime ya camion ma moto deux camions ma moto elandi biso la donc pona kaka tokei koluka intérêt na biso peuple des camions ma moto elandi biso. Or na Beni place basalaki état de siège si lelo bandeko bazokufa bazwa ba camion ma moto wana batinda na est na Beni bazikisa ba rebelle wana po baboma ba congolais te mais Tshilombo ayete po a corriger Kabila. Tshilombo azosala plus que même Kabila. Lelo Congo soki Kabila tikaki yango na 15% ya batterie na minute oyo nazoloba na face à monde Congo tokomi na 2% ya batterie ya énergie parce que pasi eleki tozobima mpo na sentiment te tozobima mpo na tobundela Congo na loi oyo bango bazosala soki olobi loi eza vote ekolekana te soki elekani tokende ntina suka tosalisa baélection bakomona peuple nde mutu azali décideur ya suka peuple ako exprime na balabala akobima na balabala akoloba na bango na Tshilombo na bato ne nyonso batikela biso Congo bazonga esika utaki parce que depuis ye na Congo rien ne change au plutôt Congo et reculé lisusu makasi koleka me Kabila soki lwane votame de journaliste kobanga na ote peuple aza souverain jour wana tango bako promulgango officiellement peuple akozala toujours na nzela akotelemela yango ekosimba te ata mokie lobi babengaki yango la police ya Kabila mais lelo la police wana eza su ya Kabila te ekomi la police ya Tshilombo mwana ya Papa Tshisekedi oyo papa abundaki tango molai me mwana tango aye na nzela ya ndeko Kabila mwana akomi kosala plus pur ke Kabila oyo toboyaki lobi mais toyi koyebisa bango ete loi wana o bango balobi ke bavote yango eloko moko ekosimba eza te aussi longtemps peuple aza souverain ndeko nakoyebisa yo eloko moko ke toza na mokili oyo liwa nano ekomi te nano yo nanga tokufi te toza na bomoi mais nakoyebisa yo eloko ekosimba eza te peuple akotriomphe
na baninga na bango ya parlement lobi bakochange ndenge bakimaki Kabila baye na Union Maniema ndenge lobi bakokima bakoya kofukama devant peuple epai ya mokonzi ya mboka président Eli Martin Fayulu mpona kosenga bapardon me bakita bamata mboka oyo peuple akolonga toujours. sepene yango te omoni monsieur Mboso biloko oyo azosala ya kosalaka balwa moko ezanga ntina eza te tolingi yango te toboyi lwa wana eloko azokanisa abosani IDPS à l'époque balwa oyo basalaki na époque ya Kabila fils balwa wana ebomisa bato ebele donc yo lokola aza na susi ya bato bakufa ebele akomona yango bakoboma biso bakosilisa biso peuple congolais tokolemba oyo eza mboka na biso toza na mboka mosusu te toza mboka mosusu oyo biso tokotutela tolo eza mboka bakoko batikela biso lokola eza mboka na biso oyo ye azoluka akomona yango ye na kenge asala nini mboka na ye kenge asala nini na kenge wana kaka ya kosala baforcing ya balwa cette fois-ci akovivre biso tokosila ta koboma biso nyonso Tshilombo ata bimisi ba ministre atia bango na nzela baza ba soldat te wana baza bato ya PPD force du progrès mais aye bango akutana peuple congolais na nzela peuple mutalera ene bela zalaka te otolaka tobenda matoi chaque jour tolobaka bokeso na poto ba résistant na Kisasa surtout ba résistant Martin Fayulu tozobunda bitumba tina suka Monsieur Mboso oyo zoluka nyonso ya kobonga ba congolais ya kosisa ba congolais okosilisa biso loi nyonso yo kovoter na pays du peuple était ya kosimba te ata bengisi ba député ba mabeke asala ngwa couliste mais oyo kopesa pa bato bakopesa toujours message tokozala pona ye tokobande bande tout tokotanga Monsieur Mboso na Monsieur Tshilombo ata boutique a gérer na yete Tshilombo ata magasin a gérer te toyebite lelo komi muke Tshilombo o voter ba loi oyo ya kabetano boyo yango ya linga zongisa azala makasi na koboma ba population ya Congo o bazana Kisasa mbima général parce que la province ba ya raté message na relancer la population et va pesa ka message o etali Congo photo kendaka to ya kebele ba mona ke to lingi ete lelo lipade sa sotali yango ezalaka lisusu te lipe bana 300 500 mata bongo transport wa una lobela ngo lisusu te na baka chaque jour to bunda ba bitumba o tina suka 2023 Tshilombo préparer makasi azo babileko sina ye au tena bango poto o ba yiba mbongo Congo na ye moko atia bilamba na valise aza déjà prêt c'est élection ça Tshilombo wana pena ko tsa ba camion ma moto na banzela partout ba ko bomba ba population ko l'élection c'est ça te c'est élection ça Tshilombo na pouvoir so ki Tshilombo longo na pouvoir to ko beta maboko parce que ça ine le côté bilan ça zéro ba voter président na bilan mais oya ye oyo bilan zéro ba bilan ba voyage ba voyage to tanga ngo to kolemba akena nyonso voyage itika keneka lola pa mona nzambe kota asalaka samoni nzambe ne mutema voyage ça ni nesili mbongo Congo zo sela ko pesa ba wera ba beta ba concert na stade de martyr ya ko pesa ba jiwa ba beta stade de martyr ba sege minier ba zo mbongo population souffrir et repete mi c'est $200,000 pour beta concert siko population eza sima na yo sa bango nini ya komona population Tshilombo azombrie biso atika mona ba congolais za normal akene na ye azo ba mikanda na ye ba bilekos na ya tina valise na ba tuna poto bazonga na toza na posa na 2023 tokende na maponami oyo ekozala pena maponami moko ya malamu ke peuple oyo akosala choix abimisa mutu na ye cette fois-ci tolingi su ba forcing te parce que peuple congolais a souffrir trop depuis tozwa indépendance ti lelo pona ba mauvais dirigeant c'est pour cela mboka ont reculé parce que tosali la volonté ya peuple te cette fois-ci tolingi ke tokende na élection moko ezala transparent vraiment peuple oya ko bimisa abima pour que total la paix mutuana parce que bato oya ko nommer à tout le temps bo voter oyo ba nommer les bino oyo bo voter oyo ba nommer en tout cas mboko ezozonga kaka sima cette fois-ci to sengi ke tokende na consensus eza ko sala partage au pouvoir te consensus eza to fandi tous les partis prenantes to sololi to yeba lolenge nini to kotambusa maponami ya 2023 na yebite bandeko na biso ba banga nini bino bolobi boza populaire bino bolobi boza na nyonso ba institution nyonso bino batu bokambango bozo banga nini poto vanda et puis chose très grave ndeko Tshilombo au lieu à solo na ba congolais o ba osenga consensus awa ye azokende na Kenya akende ko négocier na ba konzi ya ba rebelle pour que ba rebelle wana ba kozwa ba boulot awa en tout cas eza mamoko soni ezoleka na mboko oyo en tout cas to sengi na papa Mboso monsieur Tshilombo
bovanda na table tovanda biso nyonso tous les partis tosolola lolenge nini bokokamba biso na mapona soki okokende okei eza kabeyaka mwanga te eza Congo oyo eza république ozwango pouvoir coutumier teke no lokola tata na nga zabo oyo eza tata nde moto atikele te donc Congo eza ya biso nyonso ye akoki kointimide biso te monsieur Mboso message oyo toopesa maintes fois biso bakongolais tosouffrir yo ovwama bande epoka Mobutu ti lelo ozovwama kaka mais peuple congolais oyo azomona oyo azokemba azoloba eloko te ntango azotelema mpo na baloi yo ozokoinkekaleka peuple congolais mais nayebisi yo papa Mboso okomi mokolo ndenge oza moto ya 3e âge abientôt kuta okokende na yo parce que nayebi biso baafrikain mpo okokisa sante ezaka mwa pasi yo deja si okolikala te okufi tika biso bakongolais to réclame droit mpo na biso jeunesse ya lelo biso mpe tomona ata kimia na Congo koyela biso susu bamindondo wana te ndenge ozosala yebe kozotya vino na danger toyebi yo malamu mokolo mosusu tokokutaka farafara bazali na besoin baéliminer bakandidat mosusu lokola babandaki na Katumbi balingi bakoma mpe na président élu Martin Fayulu yango tokotelemela bango ndeko na ngai tolobi boye biso na ngamba lamuka tozali na besoin na 2023 baélection ezala malamu ndeko na ngai na 2006 tobosana te après baélection bato bakufaki na 2011 pareil na 2018 pareil et bongo tokende sur na 2023 mpo makila etanga tolobi te tozali na besoin ya consensus mpo tolever baoption oyo ekomema biso na baélection ya malamu ezala crédible transparente et apaisée tolobi boye na cour constitutionnelle il faut bapona bajuge mosusu na niveau ya CENI il faut bureau ya CENI ezala recomposé na niveau ya loi électorale il faut trouver consensus wana tokosangana na société civile lamuka FCC na union sacrée tout ça pour tozala na baélection moko ya malamu en République démocratique du Congo. Lamuka oye! Oye! Lamuka oye! Oye! Lamuka oye! 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 Nani mokonzi? Fayulu! Nani mokonzi? Fayulu! Nani mokonzi? Fayulu! 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 President! Napesi bino mbote euti epai ya président élu Martin Fayulu Madidi. Nalingi bobetela président élu maboko makasi ayoka mona ndaku na ekikoyo. Bandeko nakobetela bino masolo ezoleka na parlement congolais oyo ezali makambo ya soni ezosalama na parlement tokomi na parlement oyo makambo ya bozoba ezosalama na kati nyonso wana o badepute oyo bazali na parlement bazali badepute mo bazalaki nome lokola banomaki mpe président de la république banomaki mpe badéputés nationaux badéputés provinciaux est-ce que mboka lelo ezotambola malamu est-ce que mboka lelo ezotambola malamu ndeko na ngai mboka etambwisamaka na moto mayele mboka etambwisamaka na bato bazali na bwanya mais est-ce que makambo ezosalama lelo eza kitoko corruption ebomi Congo oyo makasi boyebaka eloko moko soki okomi député national député provincial to ministre to président de la république ozali esclave ya peuple congolais toyokani boni lelo okomi président de la république okomi premier ministre okomi kotonga baimmeuble okomi kopesa badéputé baji palissade bandeko na ngai baji palissade oyo bapesaki corruption na parlement moko eza na $62 000 soki ocalcule $62 000 pour 500 députés ezali à peu près plus de $30 millions bapesi mpe lisusu comme corruption
Bati Palissab, na 109 sénateurs, oyo bazali na kati ya Parlement. Est-ce que ça dit madame Mateko Langai? Donc à peu près plus de 45 millions de dollars bapesi yango comme corruption. Biso na Lambuka, biso bata député ya décidé to boyi bati pour la palissade. Bandeko, baye komona biso tokota union sacrée. Baye kopesa biso 14 000 dollars. Tolobi tokota union sacrée te, bozonga na mbongo na bino. Ndeko na ngai, corruption eleki makasi na mboka Congo. Botala état de route ya banzela na biso. Est-ce que ezali malamu? Mokolo nini tolongwa Kinshasa na mutuka poto koma Lubumbashi 2300 km. Mokolo nini tolongwa Lubumbashi poto kene Goma 678 km. Mokolo nini tolongwa Goma to kene Kisangani na mutuka na modèle ya gestion oyo. Nzambe apesi biso makambo ebele na mboka oyo. 80 millions d'hectares de terres arables. Les loyaux, bateka déjà 50% ya mabele à Congo. Oui, bakayango ndeko ezali masekite. Baterre arables na biso, bateka ngo na ba indien, bateka ngo na ba chinois. Est-ce que c'est normal? Et bon, on va t'aboyer. Toi, tu as ce pouvoir. Yango tolobi boye bandeko na ngai. Bozala kidi bate. Le plan est établi. Ndenge Lumumba lobaki Congo ezala balkanisé. Congo ezala ya biso lisusu te. Yango basali effort. Bapoma biso na nzala. Po Congolais alamuka. Et là, est-ce que ça dit normal? Dans un pays où vous avez 4 millions de terres irrigables, c'est-à-dire, l'os normalement, vous avez l'os au Pakistan, l'Inde, vous êtes capable de faire l'os au Awa. Vous êtes capable de faire l'élevage. Vous avez le Congo. Vous êtes capable de faire plus de 40 millions de bovins, Bangombe, Bantaba. Mais biloko nyonso ya otolia ka utaka libanda. Est-ce que ça dit normal? Ngamoko na kene na bukanga lonzo. Woga kanketo na salaki? Oui. Na bukanga lonzo. Na komi kuna plus de 6 000 tonnes na masango ezopola. Bazopo ya ko récolter masango wana. Pona nini? Parce que bandeko ya Félix Tshilombo, bata présidence de la République, balingi bukanga lonzo etekama. Na ba Canadien pour ballon na diamba ndeko na ngai. Bandeko na ngai ezali kama somo na komaki ngamoko sur place na ba député Bususu na honorable Charlotte Massiala paix à son âme to komi kuna to lela mai na misu na mboka na biso Congo bandeko na ngai. 27 millions de Congolais basent l'insécurité alimentaire. 10 millions d'enfants vont souffrir de malnutrition. Et ça, nous sommes en train de Tongo, Tina Boutou, Azu et Laurent Liété. Mais nous, vous préférez Massango et Pola. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais à dépendre d'un marché extérieur. Bisoto comme la Soso, Babo que la personne a Sango Talibanda, Babo que la personne a Loso Talibanda. Nyoso wana na complicité avec expatriés. Est-ce que vous avez un nègre expatrié à Sonyo Kolabiso le long de la Congo? Oui. Est-ce que vous avez un nègre qui a foutu à Biso Mabé na Congo? Oui. Les Libanais ne vont pas foutu à Biso Mabé le long? Les Pakistanais? Pour la ligne. Parce que nous n'avons pas un régime où ils ont protégé les Congolais. Est-ce que c'est normal? Oui. La Mouka oye! Oui. Panekolangaï, la Koem Sabilo. Vous la fière, il y a des députés na bino ya ICD. Vous la fière Makasi. Oui, bien, quand vous savez, dans le Parlement, on a siège à ancien ministre, ancien directeur généraux d'entreprise Ebele, comme un multimillionnaire grâce à Moka Congo. Mais Bazali est incapable de remonter la palissade de Konangaï. Malgré les millions de bango, Bazali qu'on y va la corruption à $1000. Mais est-il normal d'accepter même une corruption de $1000 dans Mboka Oyo? Pour calculer les loyaux,
badéputé à Union Sacrée bakoma ba 400 fois $1000 na mutu ya corruption. Et ça dit combien? 400 000 $. Calculant fois 12. Et ça dit combien? 4 800 000 $. Comme frais de corruption. Est-ce que ça dit normal, Bandeko? Les lots na kati ya Congo, bana na biso, bazotanga na mabele. Est-ce que c'est normal? Na moka oyo ezali na bazamba, banzete. Mais bana, okei kaka musika te ya pembeni. Baekole ebele. Bana baza na babante. Toti kokende na président élu Martin Fayulu. Tokendaki na Mbandaka. Tokende na Lisala. Tokende na Boende. Ndeko na ngai toyoki pasi na motema. Bana lelo bazotanga na CNZT. Est-ce que ezali normal? Balobi l'avenir à nation ezali nani? Ezali nani? Ezali jeunesse. Lolenge ni lelo na kata mboka na biso Congo. Bino bozopesa badéputé 380 000 $, mais bana na biso bazangi baban. Ndeko musu elo musu totelemela ndeko na ngai. Tokoma mboka ya bacortège. Okende na mboka mususu baprésident batambola na bacortège ezaka na 10 véhicules. Mais biso awa président de la République ozala président assemblée sénateur mutu nyonso azali na cortège pendant que tu as une ambulance. Est-ce que c'est normal, Bandeko? Moka nini ezanga ambulance. Bomona ki bakamesela maki na nani na batani kibala. Bato bakufaki. Ba mama na biso bakufaki. Batiaki bango banzuta na bango. Est-ce que c'est normal, Bandeko na ngai? Moka ezanga ambulance. Moka ezanga camion anti-incendie. Ce qui est incendie esalami na njili, mutu ka yuta api. Est-ce que c'est normal? La Mouka oye! La Mouka oye! La Mouka oye! Bandeko na ngai nakoyebisa bino eloko moko. Soki tosali erreur te, Chilomba otikala pendant 15 ans na pouvoir. Projet na bango ezali boye. En 2023, balingi basalisa dialogue. Dialogue wana ekobenda biso 2 ans. Après cela, bakoluka batriche na baélection mpo aleka lisusu. Yango bomoni asali tout pour violer constitution, atie bajuge ya cour constitutionnelle batuna ye. Est-ce que ça est normal? Loi sur la CENI. Basali on a lolenge na bango lisusu. Lelo yo bureau à CENI ezali composé ya majorité union sacrée. Est-ce que ça est normal? To sengi bango tokende na consensus pour la loi électorale nekolanga. Parce que toza na posta toza na élection en 2023, élection moko otolaka transparente, crédible et apaisée. Oui. Bango bazoboya. Bazo forcer basala loi électorale na lolenge na bango. Est-ce que ça est normal? La Mouka oye! La Mouka oye! La Mouka oye! Nekonangai, nakopesa bino exemple. Na match ya football, soki RDC azobeta na Congo Brazzaville, arbitre akouta wapi? Arbitre akouta wapi? Arbitre akouta mboka mususu. On a assuré transparence. Mais les loyaux, Kadima, Azali Moupia, IDPS, est-ce que tu as la présidence est li? Est-ce que tu as la cour constitutionnelle à Tchébatoulaye? C'est-à-dire quoi? Dans mon seigneur, pour regarder les résultats provisoires, dès qu'on a vu sur la cour constitutionnelle, il y a est-ce que ça est normal? Les Konangaï, ceux qui battent 15 ans, boye baka boka oyo ekokabwana. Est-ce que tolingi kongo kabwana? Est-ce que tolingi kongo kabwana? Ndeko na ngai basali état de siège na est. Mais est-ce que guerre est aussi là? Est-ce que guerre est aussi là? Et loko liboso il faut que ça la armée na biso ezali ba réforme ndeko na ngai. Armée congolaise ezali infiltrée. Kabila a côté ce qui biso ba infiltré la carte armée congolaise. Na makambo ya mixage, na makambo ya brassage.
armée congolaise et comment infiltrer. Bah, service de renseignement na biso, bah, comment infiltrer. Bah, politicien na biso, bah, comment infiltrer. Et bon, moi, le lengi ni bolingi to gagner guerre wana. Président élu Martin Fayulu, na programme na ya gouvernement, ezalaki eloko liboso réformer armée pour guerre ici là. Réformer police congolaise ne konangai. Est-ce que ezali et la police est mandia? Donc comme la police moko ya mandia, police moko est tracassé batou. Est-ce que c'est normal? Policier moko ya moyibi, est-ce que c'est normal? Donc non à la loi électorale, on a besoin d'imposer biso. Biso to yebisi bango boye. Donc il y a une discussion. Donc on a un dialogue té. Parce que dans le dialogue, na sibanango ezalaka nini? Partage de pouvoir. Biso batu ya décidé. Biso dans la bukatolobi niet. Dans mon négocié le en janvier 2019, alors qu'il n'a pas eu l'eau. Après ça, le bon qu'on n'avait pas, Fayulu. Donc, c'est qu'il y a le bon qu'on a eu, c'est la saleté. Donc, on soit en monté. Et bon, on boni les lots. Donc, il y a un partage de pouvoir dans Chilomo. Est-ce que vous avez un yango? Est-ce que vous avez un yango? Le lobby, il y a un konangai. Oh, le bali, Fimwa keke